que les autres yo le likambo ya perrique au carré na lata kilobi ya kaipira perrique au carré na lata kilobi ba benga ngo kaipira modèle wana eza kaipira bande konanga mais lokola année oyo eza année ya nini ya ki na ko banda mama na kaipira te 100% ko lobla yaki batu mingi basenga kingai mama Olga to na posa ya nini comment on dit yaki yaki to moni oui o tchaki teinture mais o tchaki plus teinture na ba yaki ya milai to ça pe na posa o sala pe na o ya mikuse boy ah vu que na yo que la cabine bande konanga na talaki to talaki na papa JC to yo mona que non to tcha teinture na o ya mikuse bande konanga et là on a mis le bezani et là on a mis le bezani que peri kinyonso et là konyonso su kinyonso ba bongisa ronde konanga su ki par exemple ngana otili loboyo ça exemple la rope c'est le plus simple o ça na mutu nanga boye mutu muso o tsango boye ndenga ateli sikoyo mutu muso o lingane boye mutu muso su o linga a tsom sa onyo so sima boye bon homo mutu muso su o tsom sa onyo sima boye abendi peut-être moi chino ne boye wala ça choix mutu muso su akoya abi atenga boye te le ça laisse frontal na kana nga suka maboko boye omoni akangi suka maboko ndena zo sala ka vite fait okangi suka maboko mi balé okangi otiki mutu mususu aoloba ke non na tia sana mundelo ozui ofongoli boye otie mundelo no très bien olati donc peri que ça dépend de pe ndenge yo moko pe okobongisela ngai biso to koya même yo donc ce qui même na ba vidéo comme la que non mutu ba tia ki boye yo sala makasi o changeango pour la peri que bien bande konanga il faut d'abord komi yebaka. Where's orange? Where's orange? Ik weet niet. Ik weet niet. Nagoya mama excellente. Mama excellente. Oui nagoyamba. Donc na ba olobake. Peri ki nyonso babongisa kango. Peri kabe les asuki bande konanga. Eza suki. Loko eza suki babongisa kango. Pour bongisa peri ki na yo bien, il faut d'abord komiye bakane na ba oloba. Faut otali longi na yo, otali forme longi na yo, eza le kwa nga boye. Bon moi na tie peri ki oyo boye. Mutu nyonso te aza obligé ya kotia ndenga ateli yango. Nga atie boye pona monike na elongi na nga, vraiment forme elongi na nga makambo nyonso ndenga atie boye c'est bon. Et puis, vu que ça on laisse frontal, lelo na kotia ngo boye, lobi na koyipe koya na changer na ngo. Ko izwa boye. Donc eza na koya pe mko mususu panzi na ngo boye na bibo na za posa te bima vraiment très so nini na koya pe na panzi na ngo boye na bimi na kei bande ko so mo na zo pusa pe pembeni po botala bien donc na kotia na nga pe boye soit na koya pe na tacha ngo boye bomoni na tacha ngo awa boye na tie na attacha ngo longue fille de grâce hein? Ah Jessica na ngai boni Jessica ça va moi c'est papa Livy donc bozo mo na bande ko na koya na ngo pe mko mususu na attacha ngo boye donc peri que ça ndenge yo ko bongisa ndenge pe ko bimela mutu mususu a kotia na e boye ndenge na tie boye mutu mususu a olinga atia abimisa ba baby air eza ba suki oya mike oyo ezaka liboso awa boye yango tobengaka baby air mpo sofandisa yango bien oza na besoin ya gel oyo boye gel oyo batekaka yango partout bamagasin nyonso ya mindele batekaka gel oyo ya jaune nango ezalaka mais nga nasalelaka oyo ya noir bomoni elingi esila même bomoni elingi esila pour dire que nasalelaka yango trop ya trop donc bandeko na nga il faut s'il vous plaît na bolingo ya nzambe osombi peri ki luka vraiment sala tout obongisa kango pe si nous sommes que pas feti bazwaka temps il faut soit temps ya ko bongisa peri ki na yo bandeko na nga mais yaki avantage nango ezali avantage ya yaki o na tela mutu oyo vraiment epesaka musala mingi te ata batu oyo ba makasi obongisa ba suki te soki otie yaki okobima bien donc otie no kabo otie boye mi sapika bandeko na bozo mona na osi ma penité na osi ma brosité na zaka na misapi na kaka et le papa na biso Hans Lusolo que chez Sali nande ko na biso Mike la Duchesse mi sapika ka bandeko na otie no ka boye obimi okei donc bandeko na o ya couleur bomoni na biso bo sepe na couleur ngo eza couleur o Duchesse to tiaki na o ya milai hein oya milai bomona ki bandeko na biso basala ka on peut ba pipe ba lobela ka on peut moi mingi ndeko na biso Karine Mokonzi
ye pe franchement ebongisa ke makasi oyo milai wana ya couleur oyo ndeko na biso pe Irene Masando kutu koloba te bongisa ke pe tokosi makasi oyo ya couleur vu que ezali ka milai na eko penser ko sala ngo pe ya mikuse mama Irene Masando ki je te salue ma belle bonjour pe sa papa mbote na bana bonjour mama Irene so le bite écoute kuna yo mama Irene lela bite écoute yo ye na ba perruque na nyonso eloko alinga koleka bite kuteku ezate bite kuteku yango nde tobengaka yaki donc so ça aposa commander perruque oyo olobi no kaka bite kuteku pona nga moko so olobi yaki ya moko ma trouble nga pour komba bite kuteku ese vanda oyo mama na biso Irene abengela kango ndenge ye mama na biso Irene ndenge mama na biso Irene abengela kango bande konanga bozo mona oyo ezaka pona ko changer un peu vu que oyo toteki un peu moins mingi et tout nde na yeko penser ko changer moi moke to tia pe ya couleur nango na yebite so boso mona ndenge nini hein mama Irene yo fana tindela yoyo boso mona donc mi sapika bande konanga osala eloko te penité nini te mi sape o brosse okendaki voyage obosanaki brosse na yo boye bien peine na yo ko se tracasser te ce que ça y a qui bande konanga on a besoin de brosse te on a besoin de peine te o tie ya ki na yo kaka boye bande konanga bon mo ne longa ndeso bi non o tie boye nga lokala nga okena ko mingi mupanzi o tie na yo kaka boye apo tie no kaka boye o tie no kaka boye bozo mo o tie no kaka boye obimi okay bande konanga donc il faut y baka ko bonsa perruque oh il y a couleur naturelle vraiment encore plus jolie pourquoi pas il y a abimaka lokola suki vraiment surtout bato bazana suki ya milai soki alati perruque oyo et obima suki lokola suki na ye moko bande konanga so conseiller bino soki il faut que ça choix vraiment soki ça perruque oyo ko zanga tende konanga ya mwasi eza brésilienne yaki oyo to bengaka bite kuteku et le ba maman na biso Irene Masiandoki donc bande konanga na longoli oyo ya couleur bomonde eza bomoni bino nyonso ndenge ezali tokos makasi bomoni perruque eza otonda bande konanga bino nyonso bozomona bota nde perruque eza otonda avantage na malgré kotonda oyo boye bozomona boye ezaka pepele bande konanga nyonso basombaki déjà s'il vous plaît bo commenter bo yebisa biso est-ce que réellement ezaka pepele ou pas donc eza perruque moko très facile à porter très facile comme bonjour donc yango ata na kati avion bandeko distance ono distance zaki mulai na kati avion bandeko de mango ozokende Congo ozokende Angola ozokende soi wap Afrique du Sud va voyage dans les États-Unis ozokende Canada bandeko na même perruque na yo yaki donc ça perruque oyo il faut pas qu'on s'en rende dans voyage pour quand tu là en avion air mo suke panzanaka siko suke panzani bongo yo senga force ba brosse il faut qu'on lisango il faut que ça la boye mais ce comme même qui yaki on a besoin qu'on lisete on a besoin qu'on peignete on a donc à bonner na tie boye nga ina en principe o ça ya closure de bozo mona bon bandeko o ina on ka boye bozo mona o tino ka boye Maman Maratumba Kale, bonjour. Maman Niket Nzumba, bonjour. RDC et Loko Makasi, Noa Lumu. Vraiment, bande bozo mona. On tient au caboye, ok, aux lunettes, ça va bien. De temps en temps, kino kiti wow. Car on a oyo bozo mono boy. Donc, c'est un peu ça. De bozo mona, il y a couleur, nango, il y a 12 pouces. Oh, il y a un petit peu dans mon tout, et ça, 12 pouces, bande konanga. Pour la yaki, na soke noki, pour te le yaki te. Mais na okenango mwambangu po to lo blali kamba kaipira to lo blali kambo ya perruque ya Karine perruque o Karine na taki lobby mo be ka lobby lango mais avant tout na la sabino ba yaki na nous o so ya mulai c'est très important bande konanga brésilienne yaki toujours ya mulai bande konanga tisi oyo boye bakata kango bande ko tisi oyo balata kango boye te bakata kango donc ozo mona mama Lilimbimbi mama Nicolas Grande yo posa nango et ça a pepele hein voilà bandeko vraiment bandeko non ça somba yaki na maboko nanga mutu non ça somba yaki s'il vous plaît bon commenter ce qui est ça pepele ou pas vraiment et ça perruque qui mo vraiment pepele donc pepele ya pepele bon la na vimbo te tonda boye pepele donc koki même kola la na perruque pas de problème bandeko nanga oh ce qu'on a tina mutu nanga boye ça 22 pouces vous sommes
22 pouces. Donc, so tie boye, bandeko. Aussi, moi, lunette, non, bien, au tie tissu, au kati. Soko lingi, okoya na ope boye na mpanzi. Oye na boye, o tie boye, wana siko bomi lisu moko, hein? Ok, dans siko boye, bandeko nanga, boso mona. Vous allez maintenant pousser dans la caméra en sous ciment, pour le moment, on appelle très bien. Donc, bandeko, il y en a le baquet, oya moulaye, c'est très important aussi, surtout dans la fête. Pour oya beaucoup, c'est ça plus pour la sortie moko, hein, un peu, donc peut-être aussi des rendez-vous, aussi des cailloux, aussi des voyages, aussi des, donc ma place moko boye ça que me, ça que comme dit quand ma fête, au coquille qu'on a dans la mokuse, mais nga na au conseil bino, ça comme une fête, il faut qu'on soit quand même ya moulaye. Maman Tekle, adresse à Salon et Zana, rue du Dublin, numéro 8. Rue du Dublin, numéro 8, na Matongé. Maman Maratumba, alobi, il m'a bien, maman Nicole la Grande, vraiment, bande qu'on a besoin mona, oh, c'est quoi, ils ont 22 pouces. On y, au quoi, il y a, ce qu'on a changé, dès que vous avez père qu'il faut, il y a changer. Donc, les aboyés, nga par exemple, si on a des rendez-vous, moi, boya vite fait, na otia na nga boye. Bon moni, na zu na kangi na nga boye, ozu chouchou na yo, chouchou o attaché ngo awa boye. Wa ce que ça que na ke rendez-vous, na ta donc eza ba blo moi vite fait. Soko lingite o kokiko tika ngo kaka boye. Oye na ngo soko milieu boye, oye na ngo boye o bimi okei aussi moi lunette na bien, toujours tokos makasi bandeko na longoli, o eza 22 pouces. Yaki toujours, bota la mèche, bota la qualité à mèche, donc 22 pouces, on peut en cima, on a bien, on a 22 pouces, donc 22 pouces en haut, tout ça en sous-sous, na oyo, il y a couleur, donc l'accent qui déjà, 10 pouces, il y a couleur, il y a un oyo, awa boye, 10 pouces à couleur, et puis oyo boye, et ça 12, et ça 22 pouces, na couleur, il y a couleur là. Bande comme ça, mon toujours. Donc, les aboyés, na tiaki ba teinture oyo, ba couleur oyo pona été. Loko langa, vraiment ce qui nga, loko les laisse frontale, na osa la ondeni. Soki na lingi, na kokangisa ngo suki ya maboko mi bale kaka. Po yaki, brésilien yaki oyo, eza idéal pona kosala ba suki ya maboko. So boke na ba salon, ba coiffeuse nyonso ba koyebisa bino que avec brésilien yaki vraiment ko sala suki ya maboko eza vraiment toko eza tokos makasi oza aposa okangisa suki ya maboko bandeko na bandeli na brésilien po o eza lika brésilien na so ba suki ya maboko de o disha bakanga tete wana eza ka brésilien te wana eza ka synthétique mais on a simbi oboye eza kabelu déjà base nango eza ka normalement lisse. Pour vimba boy ba kota on appareil moko boye o esalaka yaki bandeko nanga. Donc on a besoin, on a posa bakanga yo suki ya maboko comme il faut ndeko somba brésilien yaki soba periki ya biteku teku periki biteku teku nde ekobingisa suki no kitoko makasi. Donc ba suki ba kangwa maboko wana mi bale bandeko en tout cas obima wow. Maman Gisèle pour avoir pris, donc ça a pris boité, si on a posé ça, il y a pris à 22 pouces, maman Gisèle, ben on a plus 32, 466, 18, 24, 63. La bandeli, plus 32, 466, 18, 24, 63. Donc, on a Brésilien, il y a qui franchement, et ça vraiment, ceux qui m'ont habité. Ceux qui ont ligné ma beau côté, bandeko, il y a un cabo, ce qu'elle fait. Aussi, j'ai le boy, bandeko. J'ai le boy. On louki papa, pour la bata Belgique. Bon, louki papa, la biso JC. La même magique. JC la même magique. Yé a ko sala yo, a ko posé au perique oyo, et ko bimado, na yebi kutute. Bimo boy, papa JC, yé so simbi mtoa mutu, so bongi te wane komi problème mususu. Là, so ko lingi. Ah, maman Rita Mbungu, n'est pas au diminuer yaki na sima, d'accord. Maman Rita, merci. Donc, on a parlé de banane que, on a papa la c'est la même magie que prof, yé ako poser au perique comme il faut. Pour nga, nga la teka ka perique,
mais dans ça coiffeuse hésiter. Donc si on a posé ça, va poser au perruque, il faut qu'il y ait un salon de coiffure. On a posé ça, va transformer perruque na yo, il faut qu'il y ait un salon de coiffure bande konanga. Surtout si on a fait, vraiment ils ont conseillé comme même ma perruque dans le salon pour pas bongi sango, ba bimi sango pe sous et l'autre mo sous. Déjà perruque c'est à la laisse frontale. On a ma belé on a la perruque quoi là. Peut-être on a la perruque qui moi mais on a ma kambu ebelé. Maman Tekle, oui, vendez pour ça qui te remarquasi. Maman Tekle, maman Déborah. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, d'abord, le bas, que okende et pas ya papa la biso chissé. Ndeko atuni, ndeko moko lobi que po mingi zo sala moni yaki ala sima boye ezo zala munene na mitu bato mosusu. Awa, ezo tika ba espace. Grâce à espace wana zo sepa nango, pour moi mon pépé et kotaka pe na mutu nanga. Donc awa na sima, awa boye, au moins so lati yaki surtout o amukuse, pardon bolimsana, surtout o amukuse oyo. Bon, remarquez que à on a sima et autres tika moins espace. Nga oyanga et na tika ngobongo, soko lingi ko diminuer. Peri ki yaki na yo, ça a poso diminuer, bande bota la bien. Ponde comment auto tout nango. Donc aussi kabo, mon déjà, aussi ce que parti oyo. Donc kabo le loko ya simo, kabo le loko na katikati. Aussi oyo kwa tashango, donc aussi katikati botie boy. Donc, ça le gumbi ango, ça boy non? O tie siko boy. Ozoma, ça le gumbi ango. Donc la suite des parties on a pour ça faire paiement niveau tala bien. Bozoma. Donc ça boy peri qui ça boy na sim. O sim peri. Awa, il y a peri qui yaki. Oh, et ça ramine la ba yaki. Donc yo siko ça ni. O sim bien boy. Ozui, o gumbi ango mwa muke. O gumbi ango boy. Ozoma, o gumbi. Ozui siko tonga, mwende na sali. Bozoma na comme ça on muke donc awa espace tika la moise à susu ezate donc au gumbiango na bandeli susu bande ko nanga pour question bato minga tu na kango donc si mwanango e yakaboy soko lingi okoki ko zwape ba singa o ezaka lokola ba singa soutien oye okoti yango awa eza ba ouverture moko boye bozoma na koti ici donc oye o attaché yango bongo oye siko lisusu o attaché bozomona na attaché ngo na oye bité so bozomona bien donc na attaché la sike na diminuer ngo soko moni ke ezoko kakaka te bandeko nde oya ko sala système oyo yako kangango France na tindaka partout pour sa France ça 3-4 jours et moi peut ça on peut ba une semaine ça dépend. Mais dans la loi, il y a 3-4 jours. Bande ko moni na simbi ngo boye, o gumbi ngo kaka boye. Donc il a sika gumbi. Na place tika ngo tout droit gumba ngo boye. Tant gumba boye ozui otongi. Otongi moni te tonga bouton non? Te tonga bouton so côte ça zobi, moi sinon ça bi tonga bouton, ba tonga pe pour ko diminuer perruque, ba diminuer ngo lokola mutu azotonga, mutu o azotonga. Bouton bande konanga na pour ça ni vraiment pembeni botala ndenge et salaka donc tout ça continuer tout ça avancer bande konanga na ba oloba que soko lingi ko kanga suka maboko te là so lingi chignon oye na ngoboye vraiment ndekonanga Irène Massiando qui je te salue encore une fois merci vraiment merci pour au 25 qui péri qui très bien au 25 qui on pas comme il faut et puis ndekonanga lisusu Karine Mokonzi vraiment merci pour tant on lataki yaki au salaki ba jeter Karine nanga la banga kio hein vraiment et ça perruque oyo oso bongisa bien maman Mireille donc ndekonanga botala bozo mona bandeko oyo boye ça tie boye ça kapona ko changer moi muki pour dire que perruque qui nous a zonga lisusu na baki na début perruque qui nous ba bongi sakango bandeko ota forme longi na yo so ça po ça fait so que le fait benda chino na yo bien boye o bendiango pe awa faut ça la plat bandeko après o kiti sango boye donc bendi nyonso après o kiti ici Canada ça a une semaine
Maman et bindombele, oui, et ça qui toko makasi, yaki vraiment ezaka qui toko makasi mande konanga, vraiment ezaka qui toko makasi. Donc longo la bomoni couleur non? Bomoni hein, couleur oyo, yango to sali yango na oyo, ya mukuse 12 pouces. Oyo za na mutu na za 24 pouces. Oyo na simbia oboye za 12 pouces bande konanga. Donc oza na posa ya couleur yango oyo. Voilà, si quand on est na rouge bordeaux, quand on clôture makambu ya Brésilien yaki rouge bordeaux na salisi yango na 2 temps bandeko bota lango bien hein bota lango pas très bien bolimbi sanga allô bonjour maman oui ezanga oui ah moi n'a pas si là hein? Ah, d'accord, merci. Hein. Ah, on est à l'attaquer. D'accord, il n'y a pas de problème. Ma soeur, si on a ça direct, dans ça en direct, dans ça, c'est moi, ils ont combien dans WhatsApp. Il y a un numéro. Combien dans WhatsApp, après on répondre bien. Donc, ça, après ça, il y a Pericolé à l'attaquer. Non, il y a aussi à l'attaquer. D'accord, il n'y a pas de problème. Bon, comme là, on a WhatsApp, s'il vous plaît. Pour lancer ça direct, et puis, on a auto l'accepter, Perry, qui a un peu on a direct dans la salle. Oui. Donc, quand on a na Olga Mokonza Kabel Ude. Sur on na Facebook. Oui, oui. Donc, ça, on bête Olga Mokonza Kabel Ude. Au moins, on a ça en direct. Na minute, on a en direct. Dans la salle, donc, dans ça direct, na page Facebook Olga Mokonza Kabel Ude. Il y a chiffre. D'accord, merci. Hein? Donc, d'abord le banning. Oh, il y a tiré oh boy couleur oh en tout cas perruque oh on a tiré encore 2 oh couleur oh ya milai et tiré le 2 et bah oh yo il y a on a sauté comme mikolo yo il y a mikuse oh yo boye donc il y a on eza nango nan mais oh ya milai et tiré le kaka mi balé et pour la recevoir ça bien toujours na ye ko baksa lisusu couleur botala ngo peut très bien botala ngo bien mandeko. On a rouge bordeaux. On a simba rouge. On a simba mélangeux. Donc on mélange noir rouge, noir rouge, noir rouge. Moi pas idée hein bandeko. Donc avant dans la mata air mon mata après 18h na quel la tête na quel réfléchir. Non ça ndeni pour na c'est ça bandeko nanga. Donc na ko réfléchir non. Lokola to ça na été to sali déjà boyé et ça na batu mingi ba couleur makasité, ba couleur frappate lokola nga. Nga ina la taka couleur nyonso existe na monde nga la taka po na linga ba couleur mais batu mosusu ba linga ba couleur makasité vu que batu mosusu ba linga ba couleur makasité ne na ko réfléchir ko ça mélange na sali oboy botala bien hein? Et ça normalement rouge bordeaux botala ngo très bien botala ndeza botala ngo fongola ngo donc on mélanger rouge na noir bandeko. Pona batu oyo balinga ba couleur ya makasite lokola makopa blandine ya alingaka ba couleur makasite makopa nono leya moi ça batu ya papa papa Niki donc balingaka ba couleur makasite moi ça bata papa Nixon leya na pese ba mbote belé donc nono leya lingaka ba couleur makasite makopa privé donc bandeko pona yo oyo linga couleur makasite yango bandeko nanga pona yo oyo linga couleur makasi lokola ngai yango yo dans la simbider oyo za pona bato balinga couleur makasite lokola copine ngai ma copa privé nono leya moi ça bato ya Nixon leya là il faut rejoindre boye yo oyo linga ka couleur makasi lokola nga moko faut rejoindre oyo ou bien oyo za na mutu nanga boye. Mais vu que écoute un peu moins noir boyé attention linga ba couleur makasite et ça fait problème pourquoi pour noir déjà ils ont dominé les bosso bandeko bosso mona bon moni noir ils ont dominé nango le quoi noir ils ont dominé mutu ne sans principe mutu tout a relata pour noir a dominé awa boy botande bimisinga de lengi botande bimisinga ilonga ba bébé brésilien yaki
bandeko non brésilien yaki non na mona na ba suki ko mais brésilien yaki non. Mama Sylvie Kutakani oui perruque ole alataki yango ça yaki 12 pouces yango oyo bimaka lokola suki yango mama exaucé ngonda yango yo ole alataki bandeko nanga yango yo na mekaki yango déjà yango ndeko na biso leya alataki na théâtre mama Eli yonde makambu ya rouge bordeaux so ça pour ça prix nango benga na plus 32 466 18 24 63 donc bandeko na ba oloba na longoli na oyo perike non vraiment na sepla ko mona ngo surtout et pas ndeko na biso Karine Mokonzi vraiment aba bongisa ngo bien Karine akoko bongisa perike penza te mais na yaki vraiment asaki musana ne bien abanda ko bongisa ngo comme il faut ndeko na biso Irene Masando qui écoute un professionnel abongisa ba suki makasi donc il y a pas de problème ata vraiment prof na robongisa ba suki mama Irene Masando qui abongisa ba suki ba perike suka donc bandeko na bomoni oyo mélanger na pusani hein donc la musique a boyé et puis le lokola noir et puis mandete ça dans noir mais et ça mélange pourtant donc et ça mélange donc couleur oh na ça un peu à part donc et ça capable de changer moi muke pourtant on se tambola na sima donc mutu au moins na siko ba rouge côté ya bandamu na kati son moi botan ndeza toujours la même chose ou au kanyango maboko soit au pendango chignon toujours la même chose donc bande konanga et ça pour na bateau balingaka ba couleur ya makasi te to longoli et puis to yo tia oyo ya couleur makasi bande konanga couleur makasi ngoyo o so ça pour na ngai nga comme lokola lingana ba couleur makasi vraiment donc o so ça pour na bozo mo bande depuis to bande ki nan to sali kisano la terre nan to sali lipe brosse te mi sapi kaka bande konanga oh papa ansa lobaka ansu luzolo que je sali ye albaka mi sapi kaka Mike la duchesse bango balobaka mi sapi kaka bandeko depuis to bandi bomoni na peigné oza a besoin ya peine bandeko oza a besoin ya brosse te mi sapi kaka oza na besoin ya mi sapi na yo ozotia no kabwe et soko bimaki tango kozonga bandeko luka obatele loko na yo batela periki na yo bandeko mbongo eza pasi biso nyonso ozalaka na poto awa toyebi koma mbongo ezalaka pasi osombi periki na yo yeba mpe kobatela yango bandeko c'est très important mpo soki ozobatela bien te oya mutu aya kokanisa ke non periki ezalaki qualité ya mabe nga biloko na nga eza qualité number 1 basuki ona teke eza suki ya suki bandeko na nga suki ya suki donc eza kutu teke boye non eza vraiment basuki mais na nyonso eloko eza important très important eza manière ya kobombela pe periki na yo très important bandeko na nga tambongo nde eza ekomi nango pasi surtout mpo bandeko Afrique mikolo mbongo ekomi pasi lisusu koleka alors ntango osombi eloko na yo bandeko na nga s'il vous plaît na bolingo ya Nzambe obimaki ntango koya omoni awa ya nsima awa place oyo tolobaki ke tokoki koattache yango mpo ekoma moke awa boye awa mingi totokaka awa soki tozalaki baperike totokaka awa sikoyo osala nini ntango okoma na ndako ozwi kaka misapi na yo donc olongoli perike osali boye na nsima surtout na nsima kote ya kingo bolandaka vraiment s'il vous plaît naokende yango malembe mpo eza très important manière ya kobombela kabelu periki na yo ekontaka mpe bandeko na nga koya te boye obimaki ntango koya ozwi kaka obwaki yango kuna na voiture ozwi obwaki yango soki wapi te bongo te après lobi oya non mama olga soki yango te ezokangama nango soki yango non ezokangama mpo ozobatela yango bien te suki oyo eza brésilienne eza suki eza kabelu ekobeba ekokangama pourquoi mais vu que ça brésilien, nous avons basi misato. Tous les 3 filles,
bazana basuki na bango donc azana suki ya moi pété musu suki ya makasi musu suki ya boy c'est comme ça dans la brésilienne pour eza suki pour dire que basuki mususu ekoki kozala lokola moi makasi soki eza bongo elakisi te que eza mabe bandeko na nga basuki mususu mo eza pété eza normal mususu eza entre les deux eza normal chaque pays bandeko na nga bazalaka na forme ya suki na bango bato mosusu eza lokola toza na babrésilienne oyo totekaka bandeko ezalaka ebele toza na indonésia air toza na india air toza na péruvienne air toza na brésilienne air toza na china air bapays eza tala ebele oyo esalaka babrésilienne oyo batekaka bakabelo bandeko na nga ça dépend ya mutu na mutu ya vendeuse vendeuse nyonso ayebi place na ozula kolukela basuki na ye mais eloko eza important ya important bandeko na nga osombi kabelo na yo osombi periki na yo batela yango bien bandeko éviter makambo kobwaka bakabelo partout baperiki oyeba visa yango soki wapi non bandeko na nga s'il vous plaît na bolingo ya nzambe boyeba kobatela biloko na bino très bien obimaki na bandeli obimaki ozongi lekisa misapi surtout côté ya nsima olekisi misapi so eza periki ya lisse ozwi vraiment brosse boye ozwi brosse na yo opeigner vraiment peigner opeigner po yaki mpe bapegnaka na bango eza teke yaki bapegnaka te o naso opeigner yaki yango osila non bapenya bozomona nazopeigner na nga bozomona okoza nopekisa no ya boye na peigner po bato mi bato na mama ogai nini yaki bapegnaka te yaki bapegnaka yango mpe pourquoi po bonjour osokola yango opeigner te okopeigne yango bozomona na peigner yaki na nga mais ezaka nango important te kozluka bapeine koluka babrosse pourquoi po aza na ye déjà pété ye aza biteku oyo biteku aza na ye déjà pété sikoyo oluka so brosse pourquoi po so tieno kaka boye tieno kaka pam esili so olingo ya nango milie boye yo kaka oye nango omilie bozomona bandeko omilie mpe ebimisinga so elongi ndenge mosusu donc oyo sikoyo boye ta bozomona otie boye sikoyo sala beso ya pene okende yango wapi to bandeko nanga tobatela makambo yaki tosuki na wawa sikoyo tokota na sujet na biso eza likambo ya kaipira oyo ebomi mboka oyo etumi mboka Karine Mokonzi la baronne oza wapi yango Karine yo olukelenga baproblème bato nyonso kobengo wapi nazwa nanga bapele me lelo non mutu nyonso alobeli likambo ya perike ya Karine oyo alataki lobi mutu nyonso bato babengi mama olga oh boy oh mususu mama olga oh boye vike bapele lekaki mingi bandeko namona non eza pasi kopesa explication napesi explication kuna naza mutu na kolemba koloba mpe ezaka pasi nde na desidaki nasalela bino video oyo lelu nalobaki yango lelu uji lelu bampangi nakutu ndeni bandeko na nga chilube kiminga kimi penza basemeki nanga mpe tozosolola pe te basemeki nanga nyonso vraiment napesi mino bambote ebele tozosolola te nde nalobaki basemeki nanga presque tout bandeko ya bafrère nanga propre baza baluba donc mikolo tozosolola te mpona manque ya temps donc nabosa nanga bamo mosusu na chiluba mama ma soleil nabosani RDC eloko makasi nabosani nanga nasala posa koloba bandeko nanga chiluba kuta eza nini nzambe mama Mireille Ngayumu nabosani basemeki nanga donc mikolo bazozwa nga na telefoni te tozosola te mama bini osala wapi yango nzambe nabosani bandeko nanga so eza nini so balobaka nini ndenge nini na chiluba donc bandeko bato babengi oyo yaloba boye wana yaloba boye bandeko nanga namonaki koexplike eza pasi koloba eza vraiment très difficile nasala direct bandeko nde nautaki koloba bona nanga vraiment très bien mama Lili Luyeye maman Lili opposé okenda opposé papa JC ebongisi yo c'est bien merci beaucoup pour la confiance merci maman Lili Luyeye
God bless you pour la confiance. Au moins des pepele. Ça vraiment pepele makasi. Donc bande na ba oloba. Les autres sont qui sont qu'on a sujet na biso maman na likambo. Maman na likambo eza que batu balobeli likambo ya perik oyo Karine alata ki lobby o to bengaka kaipira. Oh non, maman Olga, Karine eza ba pib, il faut quand même abongisa kango bien pour attirer attention batu. So kazo bongisa ba perik na bien et osala ke batu pe ba kosomba et osala ke boye et osala ke boye batu balobi boye et nga na pesi mutu moko ata mutu moko réponse te nazo seka nga kaka pourquoi pour d'abord que na osala direct oyo po na meka ko expliquer moi moke bande na auto le balika moko très capital très important que perik nyonso il faut yo moko oyeba ko bongisa ngo. Maman Miguel, na comprendre message, na comprendre les commentaires na yote. Pour n'avoir pris maman Mayuma, pour n'avoir pris benga na plus 32 466 18 24 63. Na ba lo baké to qu'est-ce que na sujet oyo et loko oyo et sali que le na sala direct oyo ni na we sali na sala direct oyo. Nini esali ki na sala direct oyo eloko pousse nga na sala direct oyo eza perik oyo Karine alata ki lobby na direct oyo asala ki bato mingi ah non Karine eza ba pibi kame quand alata eloko il faut yeba représenter ngo bien pour attirer attention à batu pour batu pe ba mona que non perik evanda ka boye perik ezong sa boye nga pona nga franchement ça va bien vérité na mona ina nga ngo mabe te po déjà nga na benga ki na téléphone na bisa ki acha ngo mai loko acha ngo mai te et ça fait problème te où est le mal où est problème c'est eza nini. Franchement, les autres appellent à monter maintenant. Na mon akamo de l'objet dans la benga, il n'a même pas que à ça en direct. Mais na baro seka. Pourquoi na baro seka? Et ça normal bande konanga. Mutu nyo ça libre. Ya ko la ta pere ki ndenge yemo kwa lingeli. C'est vrai que représenter Perik, représenter Kabel, ça bien, représenter bien, pour monter mon Kabel, que non, botta en na ti oyoboye, pour monter mon appel, dengue Kabel, vendre la, il faut qu'on paye, pour présenter en gros. Mais, et ça, battu mon sous souper, oyoki, oh, bah là, ça va Perik, bâti quand on kaka, naturellement, la tique n'est qu'à bongo, abimi, accueilli. Pour et ça, avantage, dans ce carré, dans ce bon ça Perik qui bien, franchement, et ça, un avantage, dans la pour plus il y a rebongi ça bien, plus c'est qu'on attirer attention à Batou, quand le ndenge bine boyim ça na WhatsApp que maman Olga Karine il faut ça ma casse ay ba ko bon ça va péri qui bien pour attirer attention à Batou, ça c'est vrai. Mais oh ya lobby ezaki licité, il y a lobby ezaki ya quitté, il y a lobby ezaki ba ondulé te ba péri quand on bongi ça ma casse eza ba ondulé lisse ou bien yaki. Tous les trois modèles, bah bon, ça surtout Perik à lisse. Perik à lisse, on le battait au sucre Perik qui au tient à mon tout caraboy. Non. C'est ça, maman Mireille. Il faut montrer mon rêve au bon ça. Donc, bah, dès qu'on a la le baquet, Kaipira, oh, Karine a l'attaqué lobby. Franchement, le quoi, on a mon normal. Maman choupette officielle n'a pas ce bambou te belé. Na yoka ki lelo na la vidéo on sou bien na yoka ki nani maman choupette officielle tanga benga ki Karine ayi c'est Karine boy abi Karine Perik franchement est bon ici yo mais zongi sa muka ka moi sima et là maman choupette aloba ki yangwana eza kaipira bande ko botandengeza eza kaipira c'est tout à fait normal. Mutu ala tamona désordre ida kaipira esa ke po obimisango afro po obimisango bongo normal bande konanga soko lingi bongo te oyebwe otiebwe bozomona na date na kaipira ngo oyo eluka ba problème yango yo bozomona pour expliquer bino bien bande konanga donc Karine lobi ala kila kango boy Oh maman. alors lobi Karine ala kila kango boye. Donc, elle a dit que Misunaye et Bandaki Komona na te. Si, na longoni na lati kaipira, oui, na lati kaipira. Donc, elle a dit que l'homme Karine a lati la kangoboy.
miso na ye ebandaki komonana te eza normal ye alingaki alatela yango bongo en plus ndenge alatelaki yango wana franchement aneli kama ebril park de boven ndenge alatelaki yango bongo eza mpe mabe te eza mpe na motu mosusu amonake non nga alingi natia na nga boye eza choix mutu mosusu bato mosusu balinga frange na bango frange eya ti awa liboso boye na miso oya Karine ezaki kaipira mais ekota basuki ya pembe yango wamona ke esaki mwa bapembe po eza kaipira presque tout eyaka na basuki ya pembe ebele po bon ekoma boye noir de bozomona boye eza mpona tiaka teinture ya noir mais vrai kaipira bandeko na nga eyaka toujours na basuki ya pembe bangolais so boza connecté botia na commentaire soki nazokosa botiaki nazokosa so nazo ba vérité botia en tout cas kaipira vrai kaipira bayebaka yango bongo ya bomoni epa Karine apesaki perruque wana asaki yango esprit pourquoi po eza kaipira il fallait kaka ekota basuki ya pembe bongo soki auta teinture nsima il y a pas de problème mais kaipira nyonso bandeko na nga s'il vous plaît kaipira nyonso ekotaka suki ya pembe kaipira okoki kobongisa yango comme mpe okoki kobongisa yango te okoki kotia tuka desordre boye bandeko na nga bomona desordre mama no walumu okoki kotia yango desordre pas de problème ezodépendre na mutu mosusu akoloba te ngai namoni tala kolata nasala yango boye yango bomoni kaipira ya naturel ezalaka donc Karine nde alatilaki yango lobi ezalaki naturel bandeko na nga namela na mwa mai mama Jula Lufita alobi ezalaki kitoko na mutu ya Karine ah oui franchement nga amonaki mpona nga ifale kaka tiaka mai kaka à part mai ndenge mama Choupette alobaki ifala kata mpona nga akokokata te ifo atiaka mai Alexis misapi na ye c'est tout yango eloko nazosala siko lelo bandeko perruque eyaka boye bomoni boye donc eyaka mpe na désordre siko eloko nini osala so ozwi kaipira na yo so ozwi perruque na yo ozwi noka mai kaka ya duma ye ozwi noka mai bandeko nanga bakisi ya bakaipira ezalaka ebele surtout na Brésil bakisi ya kaipira ezali awa na poto bakisi ya kaipira ezali mama Jemima fille unique voilà mama Jemima indienne nyonso ayaka toujours na suki ya pembe ya moke ezala ya lisse ezala ya onduleux ezala kaipira tout basuki ya pembe bandeko nyonso basoma baindienne epa na nga boko remarke que basuki ya pembe ndambo ezala toujours soki ozala na liboso te e ozala awa na nsima boye donc indienne nyonso akotaka suki ya mike ya pembe mama Nicole la Grande merci beaucoup ezala vraiment kitoko makasi lokola biso na ngola suki ya Inde soki ekoti suki ya pembe te bakosomba te bangolese bakosomba te suki ifo ekota nini suki ya pembe so ekoti te en tout cas po teka na ngola eza difficile po na bangolaise indienne en tout cas il faut mwa suki ya pembe bandeko na nga donc Karine lobi alatilaki yango siko boye alatilaki yango boye puis atikaki yango désordre eza normal eza choix na ye wakota esalika moteke o mpona pibi mpona nini non au contraire nga mpona nga fala tiendeka ya mai epuis atika yango mpe ka désordre bongo mpo eza kaipira eza kaipira ya mokuse kaipira babongisaka yango ebele ya koleka te ide ezala peza boye eza modele oyo witine ya baotia trop donc bandeko bolandanga vraiment très bien soki osombi kaipira oyo bandeko ozwi perruque na yo olati nde na lati boye omoni ke perruque ekomi awa ntina miso awa frange mpo oyo ya liboso eza frange omoni ke frange na yo eyeti kota zolo awa boye eloko osala eza nini eza simple ozwa na yo kaka ozongisi yango nsima boye bozomona bomoni donc nasali effort te nazwi kaka nazongisi yango mwa nsima papa na biso JC on apesi bambote ebele JC prof la même magique asplikaka à chaque fois papa JC atongaka frange soki osali video aexplikaka likambo na uti kosala sikoyo papa JC la même magique prof aexplikaka yango donc nabandeli bandeko na nga Karine lobi alataki yango boye
bon moni na do fa l'effort te lobby Karine alata ki boye ezaki boye oya Karine lobby ezaki boye siko soko moni boye e oleko osala ezani okozwa na yo kaka donc maboko na yo saka na besoin misapi na yo oye na eza boye non omoni ke ah non franche leki mulai kozwa tiso te okata bandeko kata besuki te zwa zongisa ngo sima boye na zongisi sima bandeko na nga après ko zongisa sima oya kozwa mai yango oyo bandeko bandiko pompe botala bien botala ngo pa bien ndenge ça hein botala avant mai et puis après mai oui Karine voilà Karine a sala kango esprit Karine a sala kango esprit ça te ke ayebi te ke ba bongisa kango merci na ndeko oyo alobi likambwana si natala na commentaire wana so za nani bolimisanga Karine a sala kango esprit pour ayebisa nga même na téléphone donc ezali ka pona ko attirer attention à bato bandeko nanga ya bomoni asala kango bongo bomoni peke ningisi pe presse bato nyonso mutu nyonso direct à lobby mutu nyonso loblaki likambo ya periki bandeko nanga siko eloko kamusinga eza nini eloko kamusinga eza que tangu Karine alataka periki tangu abongisa kango bien bandeko bo komantaka te bolobaka kuta eloko te au moins Karine alati ba periki ba tangu yoka periki oyo boye mwana bato mama Charlotte abandai kozwa temps ya kobongisa periki o makasi oyo boye oyo na oyo alataki na clip asalaki na Kofi na papa Kofi oyo donc tous les deux periki oyo Karine ababongisa ngo très bien en tout cas franchement nanga moko vraiment nandimaki mais na tiko mona te bato balobela ngo botika koloba te ke no Karine vraiment bongisi su kitoko Karine na mona kate mais lobby poka katiaki yango boye mutu nyonso mami sukebe eza mabe mami boye ngai moko abapel kobenga ngai ah maman Olga pourquoi ndimi Karine akebima bongo pourquoi eza normal maman Maria Ntumba exactement eza problème te maman Maria donc ata alati yango na désordre eza normal et puis pour nanga kuta salaki bien pour mutu nyonso alobi likambo periki wana mutu nyonso alobi likambo ya kabel wana esali bien pourquoi pour kombo ya suki wana dans la minute au mutu nyonso ayebi kombo ya suki wana keza kaipira fille de grâce voilà maman Maria Ntumba mabe na biso ya ngwana tant moninga azosala eloko ya bien il faut mpe kondima ye tant Karine alataka baperiki na ye bien tant abongisaka yango bien tolobaka eloko te jamais nga ergo nakota badirect ya Karine nataka baglise bacommentaire tika komona place moto aloba te ke Karine mami vraiment soki no kitoko kabel no kitoko makasi Olga kabel félicitation namonaka te pourquoi le papier bongo pourquoi tu as payé non Olga Kabel pour montrer ça ayebi ke ayebi nani Karine soit là qui pèque laxike et où tu es pas nanga pourquoi le papier que Olga Kabel félicitations vraiment ta maman bimi kitoko mami vraiment félicitations tout le monde a kangote mais ta la lobby bota la lobby poka ka check yango na désordre poka ka check yango na désordre maman pour riche bato nyonso mutu nyonso non azosala pibi il faut abongisa ngo bien il faut asala boye bino ondimi pa ke Karine ye moko ayebi te ke ntango azosala pibi ya bakabeli faut abongisa ngo bien ayebi na ye ke faut abongisa ngo bien mais lobby asalaki yango esprit mama Jovita Mara suka donc asalaki yango esprit pas lobby sabatu Karine asaka bongo donc asalaki yango mpo bolobi la pena likamba kabelu yango bomoni atiaki yango bongo atiaki yango na mpe fofol eza normal mais en dehors ya kolobi sabatu bandeko nanga ndenge atiaki franchement eza vraiment normal eloko Karine azangisaki lobby ezalaki nango kaka mai mpo mutu mosusu alingi bato mosusu balingaka suki na bango eya vraiment boye ebomba nango misu bato mingi balingaka bongo mpo soki ebombi misu neye ikweni ebeza soki ebombi misu oyaka otya boye
Bosa mona bandeko. Ta siko place suke linga. Oti linette. Bandeko bota la siko boy. Bota. Bomoni, dans la timbe lo kote na tendenge kari na teki lobby. Mais na bongi sango ka boy na teka boye. Na zumwa linette na boye na tie. So batu mingi balinga bongo. Eza choix mutu. Donc quand l'homme dans la monnaie qui bon na eko vendre na réfléchir na non, mais c'est bien aussi dans la tielango. Donc kaipira eza ba manière belle, eza ba ndenge belle okoki kolata lango. Okoki kolata ngo loko la kari ndenga lata kilobi, on a tie siko boye ke ezipa yo misu. Donc ba komona na yo mais ozo mona ndeti ozo mona te hein. De so comme ça ka misu moi fier. Okoki kolata ngo boye eza frange. Frange ekoki koya ti awa ou soko lingi bongo te. Soko mona zo déranger yo. Soko mona zo déranger yo, ozu kaka ole nango boye. Bon, bomoni Boté siko boy, fille de grâce, Nathalie nangayi, oui. Mai kaka maman Mireille nangayi inde konanga ma sœur Mireille. Mai kaka kisi nango eza mai loko Karine azanisa ki lobby, ezaki nango kaka mai. À part mai bandeko, azaki de loko yako tiate. Souka maman Noa, azaki de loko tiate mai. Bon, siko lelo dans sa démonstration. Et puis Periki, tant au sombi bande kolanga. Et la cité qui est née, Karine a dit que faut-il la faire. Bon, non. Il y a un moment début dans le lobby qui est. Et ça, normal. Donc, ce que sombi Periki, d'ailleurs, il y a un moment où il faut y bongi sango. Pour Karine, avant d'aller sauter dans banda ou bandeko, Karine, comme dans le team d'ailleurs, à Royebisayo, tiaka nenga, tiaka na live nangai, à Olobanote, Vanessa qui souba. RDC et l'eau comme à casse. Bandeko, bota la paix bien, bota la différence. Il y a avant maï et puis après maï. Si on a sorti maï côté Sinatija et puis côté Oeboye, n'a pas de malem malembi. N'a pas malem pour botter la bande comme ça mon maï ni sapi. Et ça tu tiens maï boye, au tient au vandi boye non. Au sorti maï au lexa mi sapi. Au tient maï au lexi mi sapi. Et ça même modèle 100% la même chose na Oya Karine. Oya Karine, tu tika kana basuki ya pembe et puis oyo na tie teinture ya noir. Différence ya noir kaka, mais perruque on a lati ya mon Karine alata kilobi. Bande bozo mon mai kaka. Modèle bobengelinga pardon. Modèle bobengelinga pa na WhatsApp vraiment pour la perruque wa Karine. Non, nga bon la moi été na ça direct pardon. Na ça la direct. Bozomo. Mai mi sapi bande konanga. Mai mi sapi. Bozomo ndezo koma. Ozo ta mai on peut un peu dans désordre. Bozomo na mai na tse loko mususu te. Mai mi sapi. Mai mi sapi. Da tse pa mai bele ba bebo. Quand on sala boye, oye fiko te boye. Ozo tia boye. Ma boko mi ba moni. Bozomo. Te boye. Boso tabo. Boso mwa bandeko. Boso taboye. Oye na liboso na yo, otali mbunzu na yo bien. Otali ndenge nini ofani silango. Oso tia na yo ka boye bandeko nanga. Oso taboye. Soko lingi kolongola babu ndambo. Soka ciseau. Okati mwa babu. Soko lingi. Oso na yo obligé te. Mais soko lingi. Oso ciseau angoyo. Oso mwa. Oso ciseau boye. Après qu'on tient maille, qu'on kat avant qu'on tient maille té. Pour ça qu'on kat avant qu'on tient maille, on va mesure bien té. Pour y mesure bien, il faut après qu'on tient maille. Donc on y a babu na yo boye, babu yango yo, hein. On y a kati boye. Bonjour moi, tala. La kati ka muke. Donc on kati et tout. C'est tout. Bolingo tantine surtout yo. Yo pa lobby bolingo tantine, je te salue. Surtout bolingo tantine lobby. Ah. Olga Kabelu, souki yango ya mami kaka bolingo tantine. Na modo ko tipe na retard. Na laksa ki déjà ndenge Karine alaki yango lobby et na lié relaxa ndenge il faut esaler là. Il faut péter. Ndenge Karine alaki lobby ezaki peka bien. Donc moko kaipira bande konanga, il faut ko tika yango naturel. Bota ba mesh yango de ezalaka. Bon moi la mesh yango de ezalaka. On a simbio eza ba mesh ya kaipira. Bota o Karine tiaki siko yango ekota ba suka pembe. Momoni, donc perruque on a que ça ça lobby et pas papa la biso JC, la même magique hein.
lobi akosala biso susu lokola ya Karine po eza pe na bandeko mosusu oyo basombi esi bapesi batie pe mbongo na konti nanga balingi pe ka lokola ya Karine baza bangolaise do bangolaise nyonso bandeko balingaka sikoyo ya boye bomoni bozomona oyo sikoyo bota nde eyaka desordre bomoni eyaka boye lobi sikoyo papa JC la même magie akosala yango bomoni oyo sikoyo yango Karine atiaki lobi bandeko nanga couleur oyo eza na motu nanga pe ezaki pe kaka boye bolingo tanti yo bongo bolingo tanti lobi nayebisaki yo nakomelaki yo meme na répondaki yo na direct nakomelaki yo nalobaki ke eloko Karine azangisaki ezali kaka mai mais eza normal atika yango mpe fofol mpo eza kaipira okoki kolata yango naturel donc o Karine asalaki lobi ndenge alatelaki yango babengaka yango kaipira naturel elakisi nini elakisi ke ekoti radarete lâche naturel elakisi ke ekoti mai te ekoti huile te asali eloko te osuka otie opanzi yango fofol yango ezalaka naturel donc kaipira naturel e oyo ngai soki nazosala lelo bozomona yango bomoni couleur atiaki bato mosusu o te perike ebimi lokola glace eza likambo ya glace te eza couleur ya kaipira couleur original ya kaipira yango Karine alataki lobi wana eza couleur original oyo eza so original te mpo si na tiango teinture donc eza so couleur original te couleur nango vraiment eza oyo Karine aza nango yango nde eza couleur original bandeko nanga donc oye nayoka boye bomoni natie mai boye soki olingi kokomisa yango mokuse ozwi nayoka ciseau okati oti na mesure oyo yo moko okolinga otika mpo oyo nalati awa boye eza 14 pouces bandeko nanga 14 pouces ya kaipira nde bozomona bomuye otitali boye botali forme ya elongi na yo soki olingi awa olekisa ngo na nsima litoi kaka yo soki olingi otika yango boye nde ngai mona tiki kaka yo bandeko nanga mais zala sûr que kaipira vraiment blague à part modèle oyo eza ya couleur nango kaipira oyo bandeko eza parmi ya baperike oyo ebongisaka presque mutu nyonso kaipira epesa eza yango mpe mosala ebele te mosala nango kaka eza kaka kotia mai kaka mai bandeko nanga mai soki olingi okoki koya kozwa mwa huile ya finition soki olingi otia huile otie boye moke kaka bandeko moke ko exagere te ofrotte d'abord na maboko na yo frotte kozwa huile te otie mbala mo na motu non frotte d'abord na maboko na yo après olekisi kaka boye bozomona olekisi kaka boye mwa huile ya moke mais eza vraiment important te il faut ko éviter pour otia trop de huile na basuki po ekomisaka basuki na biso kilo bandeko nanga soki ozotia ba huile ebele na suki obanda kosokola baperike na yo obakosokola yango tout le temps pour perike et okoma kilo bandeko nanga bozomona donc c'est un peu ça bomoni donc nini eza mibale mama Julia Matedika ozozwanga te rozwanga mama Julia komela na WhatsApp na +32 466 18 24 63 donc pour te clôturer makambo ya Karine lobi ndenge atiaki bongo soki atiaka ndeka boye moni boye ndenge atiaki ntina miso ebombaki miso c'est bon bato mosusu batiaka bon surtout na bafete bato mosusu babombaka miso na frange ezaka frange ya kaipira te même frange ya ondulé même frange ya nini ya lisse ezaka bato oyo balingaka na bango bongo ake fete abomine miso na ye donc miso ezomonana te donc ntango tie boye soki na besoin crayon te mpo ekomonana nango te rouge à lèvre nayoka ya bien obimi okei donc lobi Karine eloko azangisaki na bandeli bandeko nanga ezalaki kaka kotia mai eza likambo te ke oleki ebele non po ntango otia mai ediminaka biloko bomoi nde edimine non bandeko nanga bomoi nde edimine par rapport ntango natiaki avant mai donc edimine nango eza automatique donc soki otie kaka mai kaipira ekondaka donc kaipira ekozala pe boye etonda bozomona oyo boye eza etonda boye mpo natie mai te mais ntango otiaka mai ekodimine nango donc bandeko nanga bosala effort soki bomoni botala nazongisa nkana nsima boye bomoni
naza sikoyo à l'aise soki ozwi perike na yo eloko ya liboso bandeko na bandeli eza na kotala forme ya elongi na yo yo moko nde yo moto kopesa perike na valeur eza moto mosusu te eza mama Irene Masiandoki te opo omona ke no Irene Masiandoki abongisaka suki te bien ngapi non wana eza mama Irene Masiandoki ye abongisaka azoka temps ya kobongisa basuki na ye avant ça bémission na ye azoka temps ya kobongisa ngo so tokepa ndeko na biso Karine ye air moko abongisaka air moko mpe abongisaka na ye pete eza choix na bango eza choix na ye siko yo na part na osala nini soko osombi perike ya bongo otalika forme elongi na yo bien otali te nga elongi na nga eza boye tika soko nakini nango boye okobongisa ngo par rapport ya elongi na yo surtout kaipira pasi kutu te à part kotia kaka bamai na biso et puis kolekisa misapi bandeko na nga misapi nangola bandeko zanga na yo bayaki zanga na yo bameshilis zanga na yo baondule et soki basuki okozanga te eza kaipira na kashade donc nangola soki osala kaipira na kashade ozopesa mbamo na valeur mbamo bakoyeba ke no te mwa mwasi oyo ayebi kabelu kaipira na kashade do yango nde ezaka number 1 nangola et puis eza parmi bameshe oyo ezaka vraiment cher koleka par rapport ya lisse na baondule donc conclusion pour la conclusion bandeko na nga osombi perike na yo luka obongisango bien osombi perike na yo batela perike na yo osombi perike na yo ntango ozonga na ndako olataki yango ozongi na ndako ozwi olekisi misapi na nsima awa boye olekisi misapi avant obomba et puis otiki ye libanda soki olataki yango toute la journée nabasala peri mosusu mama maratuba mama na ti lembo mpo na prix benga na plus 32 466 18 24 63 donc bandeko na nga obimaki ntango kozonga tikango eleka mwa mopepe ezwa mopepe tikango libanda ezwa mwa mopepe mpo mwa bachaleur mwa baodeur otikango libanda bongo après 1 heure après ou bien 2 heures après nde oroyako koti yango na ndako na yo et puis lukaka place ya bien ya kobomba basuki na yo bandeko wana eza conclusion mpo to conclure likambo ya Karine Mokonzi donc mpo na nga ndenge alataki lobi mpo na koconclure ndenge alataki lobi ezalaki mabe te eloko azangisaki kaka ezalaki kaka mai yango kaka sikoyo yo ntango osomba perike na yo olanda Karine te yo mo dijo oyebi ke no non nasomi perike na nga vraiment nous avons besoin de yamai pour ba perike oyo tozo négliger ngo siko po toza na été peut-être mais ndé tozo kota na hiver boye kaipira oyo ça vraiment important ce temps comme important peut-être boya ko luka et ko ça rappelle les sous-souté bimo boye bi bilo na yo mulaka na ngote donc boya ez appelle les sous-souté moment yango bandeko on ça posa ya kosoba brésilien na yo kaipira modèle onatie et ça modèle ya Whitney mon Dieu ça yebi chanteuse Whitney que son âme repose en paix ou akufa tika biso Whitney abaro tiango ya trop bandeko nanga donc eza parmi ba modèle oyo bomusaka na nka mutu oyo modèle na tie oyo presque mutu nyonso bomusaka presque mutu nyonso on a lati awa boye eza 14 pouces eza disponible na 10 pouces 12 na on a tie boye 14 pouces bandeko nanga vous avez besoin de changer longi na yo vous avez besoin que longi ne bima sembe bima tokos makasi benga na plus 32 466 18 24 63 bandeko nanga merci maman bolingo tanti numéro pende ngwana yangwana pe ndeko nanga bolingo tanti merci God bless you donc bandeko bomoni solution ngoyo ça te que te Karine ça qui boye non botika Karine tranquille botika est tranquille ndenga la take yango wana ezaki nango mabete il fallait kaka atia kaka mai donc tolongoli oya noir to est-ce qu'on a oya couleur ba couleur nde makambu bon moi ka jour na ba otia teinture oyo couleur oyo ngamo na tiaki boso mona bande kolo eloko liboso soki periki boye eloko liboso fo lukana no yeba liboso nango po periki yaka boye eyaka boye ndenge za boye oyeba te wapi liboso wapi sima siko eloko nini osala liboso eza mukuse par rapport ya sima
otali yango pena bien, otali bien, nde sikoyo oya kozwa, otie na mutu na yo boye. Bozo mona bandeko, alors siko mai ezate, ebimi nango naturel. Comme mai ezate na tie mai te, donc perruque ebimi nango naturel bandeko nanga. O eza teinture on a tia kinga moko, normalement couleur à kaipira na ote ko laksango déjà ba mèche wana mike, na biso na tiengo wapi. Na bandeli perruque ça na mutu nanga ezaki couleur oyo. Couleur ya perruque ya Karine Mokonzi. Oyo kota basuki ya pembe belé yango na tina mutu nanga. Donc laksini soko sepeli na couleur oyo te bandeko nanga eza simple comme bonjour. OK soko okoka kotia teinture te kende yango na salon basalela yo. Pona biso bata Belgique OK na matonge avant kende obengi pour papa JC mikolo ça sur rendez-vous. OK oluki papa na biso JC la même magique hein. Prof a kosa la yo teinture oyo a kotia yo teinture oyo na tia na couleur oyo na tia na mutu nanga ngai moko pe na koki kosa la yo so na za na tana koki kotia mais vu que mikolo za vraiment na tante oza na posa ya ko changer kai pire na yo couleur bande ko na ko hésiter que Lucas salon ya bien kende ba tia la yo teinture oyo mutema na yo ekolinga bande ko na donc na bandeli perruque ça na mutu nanga ezaki normal couleur oyo boye. So quand la page nanga na sala direct jour na haute couleur oyo na sala direct. Donc on nanga bo remarquer que perruque déjà boye eza etondi trop bon moyen etondi trop so na lobby na tia lokola Karine de ataki lobby na repousse ngo liboso boye. Bon moni donc na tia ngo boye nde de Karine na tia ki lobby. Siko yo na ngo perruque na yo. Et là on est au sala. O tia ngo na mutu na yo o benda ngo siko boye. So lingi et zipa yo mi soute au bende no kabou bon mani et ça vraiment simple comme bonjour au bende on boye et puis oya on se comme mai na yo pona bato balingaka ma bloque vimbo et tonda ko tia maite tika on ka boye tika on naturel et puis moi ça fait bien au ça vraiment naturel et puis maintenant on a tiré pas tout le temps mai non et mo tika et ça ngo boye naturel et vimba pourtant déjà auto bon moi déjà auto kaipira bandeko nanga kaipira batondi sakango kaipira so etondi te ebimaka kitoko te ezalaka nango kitoko te bandeko nanga yango moni kaipira batiaka basuki ebele po ide eza ke il faut vraiment etonda si on a hiver tant okota na hiver pourquoi perruque oyo ekoma important perruque oyo ekoma important pourquoi po ezozipa matoi bien eza ebele vu que eza ebele malili mwa ebeta yo na matoi boyebi ba mois oyo mwa nini ezala malili makasi novembre décembre janvier ba malili ezala makasi oyebi ba malili ebetaka tina matoi oyo esusaka matoi wana na misapi pasi bandeko nanga na moment wana en tout cas franchement tokozala na besoin ya ba perruque oyo tokozala na besoin perruque oyo pourquoi po eza mokuse lokola eza mokuse okolata manteau na yo bien lokola eza mokuse okolata écharpe na yo sans problème ba mèche ya milai nga akamwaka bato mosusu basomba bale mèche ya milai na hiver nga so nasaka le contraire so tokotika hiver na bombaka ba mèche na ba perruque na nga milai nakoma kotia plus ya mikuse pourquoi nasalaka bongo mpo nazala l'aise ntango nazotia manteau na nga perruque suki dérange nga te ntango nazotia écharpe na nga nalingaka te suki dérange nga alors mpo suki dérange nga te il faut natia basuki baperruque ya mikuse bandeko na nga ete yango ekomi nango na kosila ete komopesa biso au revoir bandeko na nga nazoconseille bino kosomba perruque oyo ya kaipira et puis yaki bandeko na nga yaki oyo tozobenga ye 4 saisons bandeko yaki aza 4 saisons donc yaki oza na besoin ya yaki na été oza na besoin ya yaki na hiver na printemps na nyonso tous les 4 saisons oza na besoin ya kolata perruque na biso oyo yaki ye aza number 1 et puis na été oyo kaka boye kaka nde baete oyo ezokenda ngo na osila boye mikolo bamoto ezozalazala te bandeko c'est le moment ya kolata perruque na biso oyo tozobenga na nkombo ya Whitney na tiango koma Whitney pourquoi po ezaki parmi ya ba modèle oyo Whitney abakosala
donc Whitney il y a beaucoup plus boye que son âme repose en paix bande konanga vraiment eza perruque moko kitoko makasi kaipira oyo yango eratakate bande konanga bon moni ndenge na tie de la si que air moko faut tika pe naturel soko lingi okoki pe kozwa so mai kaka boye bon moi ce qu'on ndenge o changer susu mai faut tia pena mai pour plus ozo tia mai plus yango ezo konda ya bo moni to tondisa kango po so tie mai e diminaka e kondaka bolingo tantine moni bolingo tantine yum to ba ah mami boye suke bongisa ngo yote mami zo sa suki sima mami sala boye mami kaka mami sala boye bandeko mami azaki na iloko ko sala te Karine azaki na iloko ko sala te a part ko teka mai bijou seka ba prix benga na plus 32 466 18 24 63 bande konanga oui na osana 3 au moins 3 ou 4 perruques au lac ça peut aussi ça la biso mais lelo en tout cas direct oyo na sala kango vraiment pour la kolobla likambo ya kaipira pour la kolobla perruque ya Karine que perruque alata ki lobby boyebi bakaba oyebi sanga na téléphone te batu babenga ki trop batu babengi et dans mon avis que batu mususu bazo kanisa ke so la sombi perruque et ko so la sombi perruque oyo et ko bima pe kaka bongo yango bomoni na vandeli yango mingi na lobeli yango pe mingi et ça normal bota na titre na tieke nazo lobela likambo ya kaipira na perruque oyo Karine alata ki lobi do titre na ngwana lelo zaki normalement kaka pona perruque oyo ya kaipira bande konanga pour vite que batu mingi ba comprendre kité message tu vas comprendre kité o Karine sala ki lobi batu comprendre kité Karine sala ki ngo pour batu batia cadeau batu ba lobela kabela sala ngo exprès ya bo moni abibaki nango bongo ayebaki déjà que so atiango bongo batu ba ko lobela ngo yango bo moni lelo nga moko pe na ye pona expliquer susu que perruque ezo dépendre na yo moko to so sombi perruque na yo oko sala o motema na yo kolinga soki otika ngo naturel yo kaka soki oko muyango na mai boye kaka yo bandeko yango mona umeli na likamba kaipira na umeli na likamba Karine et ça po batu babenga nga trop et trop vraiment c'est un peu ça bandeko bon moni siko awa boye na tie mai ponga so likabelo so batu so babenga te en tout cas na lobaka te pona mona les arana et comme ça positif so les négatif na ba choque batu ba ko benge belé donc oya lobby pona batu ba mona ki ça qui négatif po selon batu ne so ba ki Karine perruque on est bon ça qui était mais pona nga Karine perruque bon ça qui il fallait kakande atia mai kaka c'est tout bon moi bande konanga si on tia boye aussi ce lunette na yo po ça frange le roi ça frange le roi nga boye so na tie boye na tu moi lunette na boye na tie bon moi ni bota kaipira ah so na muyango bo monde kondi bo moni ekiti nango donc na tie mai ekiti soki e kauki là peut-être ekoki ko fongo malisusu mais normalement na tie boye c'est bon na robima na ke na pe église na ke fête y a pas de problème donc bande ko na ah peut-être soki si na ba kaipira oyo to silisi ba modèle ya kaipira bandeko bota la oyo ça peut kaipira bandeko nanga boso mo ndesa ka désordre siko so moni boye le oni osa ozano ka mai ka bandeko kaipira nyonso bandeko so moni on ka bo pompe penza mai tia mai na yo ebele na misapi na yo ozo leksa ka boye ozo leksa no ka boye boso mo bandeko nanga ozo leksa no ka boye donc mai mina misapi yango ça a besoin pour na kaipira au monde azo boucler bon moi bande konanga voilà c'est boye oso lexano ka misape donc o to benga o ba lishu oyo ça normal c'est bimi mwanda mo boye ça normal na kaipira nyo na kashadu soki ozo bongisa ye mo ba lishu bimaka to tshangona na motu o siko mama ya biso Eli na ngai vraiment on a pesi mbote bede yem tasaki perruque oyo na meka onanu bandeko boso mona donc tana tie boye ngamo déjà nazo mitala okoki ko tango boye au milieu botala après oyeka ozuka mai no boye
Bon morning. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de Kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de Kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.